Bandeko balandi ya point info lingala tokutani lisusu mokolo na lelo esengo ezali yanga kokutana bino lisusu na poso oyo ya sika na pesi bino mbote bisika bizwami bino na souhaité bino to na tombeli bino poso elamu pe na tombeli bino lisusu boye malamu na espace ta bino bitumba makanisi esika wapi tosololaka maye matali République démocratique du Congo oyo nyonso ezo concerner mboka na biso tolobelaka yango na kati na esika oyo. Bandeko balandi, comme nous avons l'habitude de le dire, bokende sika mosusu te botikala kaka na pro info lingala. Nous en avons besoin de soutien na bino ko salema ndenge nini, ceux qui vont s'abonner, ceux qui vont liker, ceux qui vont commenter, ceux qui vont partager nde yango na soutien na bino et pas na biso yango nde ko sala ETP sa biso makasi ya koyaka awa pe ya kolobelaka mai matali mboka ya République démocratique du Congo ya kozonga kana makasi nyonso parce que toyebi soutien na bino eza makasi. Alors biso pe to na choix te photo respecter ba rendez-vous na biso to respecter mosala na biso parce que bino bozo soutenir biso. Bandeko balandi na mokolo na lelo pe tokolobela kaka mai matali actualité nyonso ezoleka na République démocratique du Congo to lukampe to évoquer lisusu rapport ya marche ya opposition oyo wapezaki le 8 juillet et commis le 22 juillet ba reporter yango. Pourquoi? Parce que il faut bakutana na président burundais, le président de l'Union africaine Evariste Ndayishimiye et owa pakokutana na opposant na mokolo na lelo et déjà ebele ba effectuer qui va déplacement na bango et puis ba confession religieuse akokutana pe na bango na mokolo na lelo pona ko solola mai matali crise politique na République démocratique du Congo, mai matali tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors bandeko balandi toko évoquer pe situation sécuritaire na est la République démocratique du Congo. Toyebi que situation kuna ezaka kamalamu te, situation ezo kende mabe makasi. Alors toko évoquer yango awa esika wapi tomona ki lisusu ba forces armées ya République démocratique du Congo ko dénoncer kolobela ba drone oyo ba lancer là qui bango à partir ya Rwanda au Rwanda et lancer là qui ba position ya forces armées ya République démocratique du Congo et puis et tena qui ba nini et simba qui ba civil pardon et simba qui ba civil et puis ba civil nous avons perdu aussi ba civil. Alors Forces armées à République démocratique du Congo peut qui communiquer pour dénoncer yango et pourtant ces moments balobi République démocratique du Congo ne respecte pas corte mais bango bazo lancer les biso ba drone. Je ne sais pas, c'est pour nous dire que non to déclarer guerre bino pe bo réagir to eza nino bango message nino balingi balancer les biso à travers ba drone bango bazo lancer zo uta Rwanda zate na zone tolo ba que non là où les rebelles contrôlent to lobi que te za bitumba bango bazo bunda yango bazo tinda non mais et uti Rwanda. C'est pour nous dire quoi? Balingi sa biso nini? Qu'est-ce que le Rwanda veut nous dire? Alors nous soana to kolbe yango na kate sikoyo tozongi na sujet na biso ya liboso oyo wapi tozolobela report to tozolobela convocation pe ya consultation oyo le président ya Union africaine a lancé ya kokutana na opposant na ba confession religieuse pour na kosolola mai matali crise politique dans la République démocratique du Congo. Boyebi ete opposition déclara qui le 8 juillet bakosa la marche tabango marche dini pour kosenga nini démission ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que toyebi projet à loi portant organisation ya référendum et les cas qui déjà na Assemblée nationale et les qui na Sénat et puis ezaki esenga ki promulgation nango toyoka ki même na discours à chef de l'État ya le 30 juin koloba ete que projet de loi wana eza na cour constitutionnelle bakotala yango malamu petango bako déclarer que ça va. Alors le chef de l'État peut promulguer yango. Alors opposant balobi c'est une sorte oyo ya manœuvre au chef de l'État bazo sala pona koluka ko démérer na pouvoir po ye atikala kaka na bokonzi. Alors bango balobi bakolinga yango te tomonaki comment est-ce que balansaki manifestation na bango liboso sitino ba déclaraki na liboso ya Assemblée nationale liboso ya palais du peuple parce que liboso ba salaki na nous basalaki nanu journée vide morte, se rappeler lisusu basalaki journée vide morte et puis bayaki suko lancer o ezaki sitine le la deuxième manifestation
manifestation na bango devant palais du peuple pour na koloba que non bango balingi makambo wana te. Alors bayaki ko lancer lisusu troisième manifestation, il fallait le 8 juillet. Alors toyokaki comment le président de l'Union africaine oazali président ya mboka ya Burundi Evariste Ndayishimiye abengaki opposant pour na kosolola na bango concernant crise politique qui s'est passée dans la République démocratique du Congo. Pour na koyebisa bango ce moment oyo toza moment ya guerre oyo moment oyo eza moment ya guerre au Rwanda azo lancer les biso ba drone Rwanda azo luka biso. Comment est-ce qu'on cherche à déstabiliser notre pays na moment oyo une partie de la République démocratique du Congo ba ville mususu ya ba province na biso ya Nord Kivu Sud Kivu eza na maboko ya rebelle. Est-ce que za moment oyo esengeli bango basala makambo nyonso bazo sala wana eza bazo jouer jeu ya ennemi ya République démocratique du Congo te ya ennemi ya République démocratique du Congo te. Yango le président burundais a bengisaki bango pona ko solola pona ko lancer consultation parce qu'on sait na quatre opposition pe bango babanda ko senga dialogue. Alors tango tolobaka awa tobanda ko loba dialogue tozo boya yango pourquoi parce que plus dialogue etalaka intérêt ya ba politicien bazui ba kaboli gâteau bazui ba part na bango esili. Alors comment intérêt à population ezalaka vraiment na katité ezalaka vraiment na kati ya ba dialogue wana te yango moni to banda ko loba dialogue en ces moments. Pourquoi mettre kaki même ba confession religieuse et na comment ba to cinco et c'est banda ko privilégier dialogue chef de l'état solo na bango a solo na bango pour trouver quelle solution pour na ko luka ko chakimia mbokeza malamu te ko chakimia en tout cas situation politique ezotambola malamu te. Alors ba senga qui était chef de l'état akutana a solo la na ba opposant. Alors question pe musu se banda ko tunana est-ce que dialogue ango il faudrait les ko solo la lisusu avec les gens oyo bazo coopérer na bato oyo bazo luka ko détruire biso na bato oyo bazo luka ko bomba biso avec nos ennemis, les gens qui ont facilité qui ont donné l'accès à nos ennemis pour na ko attaquer biso pour na ko ya ko kota na mabele na biso. Est-ce que il faudrait aussi ko solo la na bato wana? C'est ça la grande question. Parce qu'on se disait, parce que non, ceux qui consolent, il faut qu'on soit là, ça va consoler là, banani. Bateau baké qu'on s'allie pour déstabiliser le pouvoir, pour déstabiliser le pays. Alors, bateau anande to vendre pour parler. Pour un premier temps, le président burundais a bengi opposant à kende ko solo la na bango. Alors, on suppose makambo ya zoloba akoloba na bango. Parce que ekoye banaka soki basola ki sur nini to koyo kaka bango moko bakoya ko rendre un copé ça va compte rendu. Alors côté PA la confession religieuse et là monseigneur Abbé Cholé a représenté P au Ezali 5o et CCP Nabokundo a représenté bango et puis de l'autre côté tout le monde qui fait église de réveil au Wapi les pasteurs le Ejibaya Mampia Yepé Azali comment Yepé Azali parmi bateau oyo babengisi kuna pona kosolola. Alors on suppose que le président Ndayishimiye et le président du Burundi a koyebisa bango situation lolenge ezali parce qu'on sait il y a des Congolais oyo pe bazana kata Burundi o bakimaki guerre au bakimaki mobulu nyonso ezosalema na este bakendaki ko se réfugier na mboka ya Burundi toyebi ke bango pe bazobomba ndambo bandeko na biso baza kuna o baza na batwate baza na eloko mote o bakimaki batiki bandako na bango batiki nyonso ya bango pona ko se préserver pona ko luka ko mibomba pona ko luka ko mibatela. Alors bakimaki na Burundi. Alors Burundi et yambaki bandeko na biso wana. Alors je pense que le président burundais a peu mieux placé pona ko expliquer contexte tozaleli na opposant pour que ba comprendre que na moment oyo eza moment ya koluka dislocation te ya koluka ba problème te koluka makambo za la bien te entre biso ba congolais ba o toza na République démocratique du Congo parce que to ebi belé pe baza ba congolais mais bazo soutenir ba rebelle baza libanda mboka. Alors ezape question ya ko expliquer bango contexte tozali comment toyebi comment et ndenge to bandaki des places tozo kende to makambo ya guerre o ebanda na le président Félix Antoine Tshisekedi te makambo ebandi kala ça fait plus de 30 ans que dossier oyo
et banda. Alors ceci une occasion ya ko expliquer bango pour na ba comprendre contexte nini otozaleli pour makambo ezo sale malolenge nini, pourquoi est-ce que le chef de l'État il faut zalana nouana kozala wana on sait parce que nous sommes en 2026. Les chefs de l'État mandat négocié en 2028. Alors, ce qui tozo luka ba problème entre biso kotia moto, kotia mobulu na mboka, eza malamute, eza avantage na bisote. Et sengeli tozala unis pour chercher à vaincre l'ennemi moto azo bundisa biso. Comment on a Goma Bukavu entre les mains des rebelles et ça vraiment le Sengoté. Donc bino pe bozo ya pour commencer encore à combattre le chef de l'État. C'est comme si vous jouez le jeu de l'ennemi. Bino pe bozo sakana lolenge moko bozo sala jeu au ennemi azo sala. Donc parce que bango bakoko ma derrière bino et sali lokola bozo sang parce qu'à chaque fois les opposants ba non sa activité na bon on voit comment les rebelles ndenge ba puya kango to mona ka ba communiquer na bango to mona ka lolenge ba sala kanyo so wana c'est pour détruire bozo baté bozo bomamboka. Les chefs de l'État azo sala déjà un pas bozo mona comment est-ce que azo luka a amélioré situation na mboka. Alors bino pesoki boza wana pona ko tenir main forte kozala nae ensemble pour na trouver la solution et kozala bien kozala avantageux pour nous. Alors ceux qui bino pe boyer pour na ko tia trouble pour na ko jouer jeu ennemi pendant ce temps ba parti comment ba territoire na biso quelques villes na biso eza na maboko ya ennemi. Alors et kozala vraiment ma la montée. Je pense que ma solo o bakosola wana bakomona clair tokoyeba si réellement bazo comprendre contexte otoza nango pona koluka kotika trouble na kati ya mboka koluka te to sombre koluka te kobebisa oyo déjà basi basali o tozomona na misu. Alors bandeko tozongi na sujet o ya situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo tokolobela kaka tokolobaka quelques mots parce que tokomi kokoma vraiment na suka tomoni comment le Rwanda continue ya kopesa ya prêter main forte na ba rebelle pona koluka ko atteindre pour na koluka ko gagner encore terrain ko joie ba territoire mosusu ko joie comment ba ville mosusu pour na ko poussa na donc ba continuer ko avancer to ebi comment est-ce que ndenge bazo sala. Alors il y a une information qui circule te bazui baraka c'est une fausse information eza vraieté bazui baraka te wana eza baini o bazo luka ko combattre biso bazo luka ko détruire biso nde bazo pesa information pour na ko bangisa population. En tout cas ba commune baraka te barako eza entre frontières na Kalemi. Alors bazo lobake non ba commune baraka te mais la situation ezo demeure mabe makasi parce que bazo continuer ko avancer na miso ya bato nyonso bazo continuer ko avancer. Je sais aussi que nos forces armées bango pe bazo tika la bongote ils cherchent à défendre notre intégrité territoriale pardon bazo lukaba défendre biso basala oyo ezali oyo ba militaire nyonso basalaka forces armées nyonso ya mboka basalaka pour protéger oyo ezali mboka na biso. Alors ba rebelle bazo continuer bazo luka ko avancer bazo luka ko poussana pour que ba banda ko gagner terrain lolenge bazo ki ba ville mususu wana nde bazo kanisa pe ça ne serait pas aussi facile parce que nos forces armées bayebi comment situation ezaleli là où tozo kende puis baza conscient que non il faut ba telema ba bunda pour na ko protéger o ezali mboka na biso sans pour autant toyeba que non comment la République démocratique du Congo azoza la déçu par rapport pe ya ba o bazali ba partenaire na ye. Nous avons signé un accord de paix na Washington en décembre mais jusqu'à présent accord wana ezokoka ko kokisa mate makambo tolobaki na kati wana esalema ezokokate depuis baloba que non non le Rwanda doit quitter, les militaires rwandais doivent quitter le sol congolais mais jusqu'à présent nanu balongwe sol congolais te bazakaka et puis bazo continuer ko fournir bango armes ko fournir bango nyonso pour continuer à combattre bazo boma bandeko na biso. Alors bazo démérer kaka na République démocratique du Congo pourtant bazaki bato il fallait balongwa balobaki na biso pona le 15 juillet tozozela le 15 juillet tomona mais selon ndenge bakambezo komela toza mwana kondima te que le 15 juillet ngo bango bakolongwa parce que bango bazo démérer. Puis le président rwandais tomona ki lolenge alobaki publiquement azolobake non ya kolongwa te. Alors ba partenaire to
communauté internationale bazomona ils doivent aussi agir. C'est comme si binonde boza derrière le Rwanda yango moni azozala na makasi ndenge kaka balobaka azozala na makasi azoboya kolongwa parce que ayebi nani oyo abatami na sima na ye. Bandeko balandi to komi kokoma vraiment na to komi na suka, j'allais dire to komi na suka. Alors na sengi bino na tondi bino botondi po na soutien na bino bo continuer ko soutenir biso. Nous avons vraiment besoin de votre soutien to kutani mbala sima avec le même plaisir. Au revoir.